mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Yalelo Ezali, édition spéciale. Oyotoku Kende, na Hôtel de Ville. Hôtel de Ville, Boyebi numéro 1 Ango. Ezali, gouverneur Daniel Bumba. Boyebinga Nazali, communicateur, pas des moindres. Il y a président de la République, tout ça là, mission de veille patriotique, biso, Tozali, journaliste, Tozali, Sima, il y a président de la République. Nous faisons partie, il y a communication, il y a président de la République. Communicateur, il y a président de la République. Nalobarango, avec véhémence, Ngaï Nazali, fasciste par conviction. Donc, Gaï, Namasananga, Lublez, Londolé, DGA, il y a RVA, John Kaniki, pour ne citer que ces deux-là. Les losobi bomoni Ngaï, Naye, Kolobela, Masola Kitoko, pour na préciser, bino déjà, Masola Kitoko, il y a gouverneur Nabiso, Daniel Bumba, parce que Azali Kosala, Moussala, il y a Kitoko. Nalingi na expliqué, bino Moukie, donc Ngaï, Nazaliawa, Nalobelaka, président de la République, je dis ça avec véhémence, donc sans crainte, sans soni, donc Nalobelaka ye, Makambebele, Onga Naloba Bandakala, et Salema, Bato, Bazalaki neti, Bamisusu Kutu, Bazalaki Sogiwapi, Nazong Sabangon attend. Sogibo, Moninga Natiki Kolobela Masola, président de la République, Nalobeli ministre Moko, Nalobeli, PDG Moko, donc comme directeur général DG Moko, ou bien Lelo Narolobela gouverneur, il y a ville, il y a Kinshasa, c'est que Azosala Masolo, il y a Kitoko. Pongande Nazalia, Mutu Moko te akoti nangai, Nalobela e Makambu, Azosala Mabe na balusion e komi Kitoko, jamais. Isa, idolo nangate, philosophie nangaite. Na ebisibino que depuis, gouverneur Daniel Bumba Azwa et Bonga na hôtel de ville de Kinshasa, ville-province à Kinshasa, na bandaki ko landaye, natala, et ça l'elinaye, moussala naye, mais je trouvais que Azali Moutumoka Lobaka, moins, mais asala ka moussala kitoko, na landaki na bandoko landaye, misusu bando sanga grand prêtre César Ngadi Kleboa, undengeni ozolo bela, hôtel de ville te ba makamebele ngai, na lobaka, que parce que Boutindi Ngaï ou bien par plaisir comme ça ou bien par chauvinisme aveuglé Ngaï na lobela kamutu soka sali musala malam na kolobela soka sali musala mabe na kolobela omoni biso tondima président de la République na biso Fachi Beton depuis kala batum susu kutu donc bazalaki kutu na côté na biso te biso to ebaki ke on est dans le bon côté histoire mboka na biso. Bomona makambo nyoso tunga na loba. Bomona yango ezali kosalema. Revenons maintenant à notre sujet du jour. On a epsi bino ke Moussala oyo gouverneur à ville de Kinshasa azali kosala et sepeli singai. Donc son a lobby aza meilleur gouverneur oyo Tozui na Kisasa, bakoloba Kleboa, oti ba commentaire mingi. Nalobaka Kaza, l'un des meilleurs, l'un des rares, pour ne pas dire rarissime, il y a ba gouverneur, on est bandel, na moni vraiment que, a sepeli singaï. Misalo etikalaki, ou bandoko salamate, iso salema, banzela, en tout cas,
oya kondima gouverneur te oya zo sala na banzela ba tu ba azande zo sala ma banzela ko commander ni banzelo mike ekomi kobonga. Donc natika bino déjà bolanda a expliqué bino idolo na ye na masolo oya kutaki tango azwaki bokonzi na ye na hôtel de ville pour bato mususu bayaka oh donc nga basala ngabo batikelaki ngabo bon ye azolela te a récupérer na misala oyo ya prédécesseur na tikaki azo sala musala so bomoni nga lelo na 5 minutes na ye kolobelela ye c'est que na moni musala ezali kokende malamu boyoka ye moko gouverneur à ville de Kinshasa son excellence Daniel Bumba a expliqué bino après tokotiela bino masolo botala ndenge bazo tonga banzela a na ville à Kinshasa. Pour rappel boyebi kengai ça fait 2 ans et demi nazali installé définitivement à Kinshasa. Donc soko zali awa makamsusu ozolongo na marketé on dit aux amis mikili parce que sozo ka ba déclaration ba to mikili tant biso to zali na mikili ba to kili ba mais batu musu baza déconnecté lelo nga nazali na komi komona ke batu musu mikili baza déconnecté na réalité ya Kinshasa. Donc bolanda bino moko gouverneur Daniel Bumba a expliqué bino makambo oyo azali kosala pe oyo akutaki na oyo pe azali kosala na kati ya ville de Kinshasa. Donc restez connectés sur Clebois Original, on revient tout de suite. Là banzela ezotungama, vous voyez, tozana balobela bana Kinshasa o tozo bunda totunga banzela na ba projet tokutaki elala tozo la musango ni exemple ki ngabwa projet 3 na molobeli na bino honorable sénateur Jekoko. Donc tout ça là projet qui roule la kuna par mouvement Kagibiso et puis voilà donc on a beaucoup de mususu au députés provinciaux associé à un programme na biso desiderata ya bakino nde sala bloc bino moko bolandi. Donc azam mutumoko pleurnichard te abando lobo ngai bona boyi azo sala musala. Et puis, si bino kenga naza communicateur, il y a président de la République Fachi Beton. So bon moninga lelo na lobeli gouverneur Daniel Bumba c'est que makambozali malam. En tout cas, toujours pesaye, toujours jeter ba fleurs parce que vraiment ndenge yemorachaki devise que Kinshasa ezali ko bonga nandimi que Kinshasa eko bonga. Siko botala masolo ya ba route ya banzela ba mabulu ba nini ba kote msuba et puis azela ki elangate pour ba banda ba travaux bazo salango na saison de pluie elangezo kota siko na kanisi tango elangeko kota siko mbule kozalate na kanisi misala wana avant mbule zonga ekosila parce que avec Daniel Bumba nazo mona ba chantier nyoso tout azali ko sala ezali ko kende jusqu'à terme. Donc vraiment bolanda bino moko na bilili. Donc restez connectés sur Clebois Original, on revient tout de suite. C'est une réponse institutionnelle très forte que donne le gouvernement congolais en concertation avec l'hôtel de ville de Kinshasa aux défis de mobilité urbaine, d'assainissement et d'érosion auxquels est confrontée la capitale congolaise. En ces débuts de saison sèche, l'heure est aux travaux d'urgence et curage dans la ville-province Kinshasa. Après avoir effectué la ronde de différentes avenues, tourisme en passant par l'érosion Mbala, la route Sebo Kimwenzaga, l'avenue Université, la route Bypass aux régions, Boucle, Sefou, Saut Mouton des Bonhommes jusqu'à l'avenue Kimbuta et l'avenue Flambeau. La cure de Juvence est à la porte. Le go des travaux a été donné par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, qui avait à ses côtés le ministre des Finances, Doudou Fouamba, et le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba. Le lancement de ce projet concrétise la collaboration des institutions conformément aux instructions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après les dégâts matériels et humains enregistrés dernièrement après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa. La plus haute autorité du pays avait instruit le gouvernement de réfléchir avec la province au moment de donner une réponse institutionnelle à tous ces défis. Nous sommes assez confiants et voilà comment nous avons voulu qu'au travers de ces travaux-ci, on intègre non seulement la réhabilitation des chaussées, mais également les problèmes d'assainissement
pour obtenir des travaux de qualité mais aussi plus durables. Avec les moyens financiers disponibilisés, rien n'arrêtera ces travaux qui incluent aussi le curage des rivières et cours d'eau à Kinshasa. Les services sous tutelle du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, l'OVD, la CGT et l'Office de route s'engagent à superviser les travaux pour les résultats de qualité. Bilomo Bolandi, donc les images ont parlé d'elles-mêmes. Nazaku n'a pas commentaire au salaté. Donc vraiment, nga naza quinoa de souche, naza penda mona kin. Vraiment, tout le monde a gouverneur ba leka. Mais Kinshasa nazo sabino Kinshasa eza facilité. Kinshasa ezali facilité. On a recombé langue ezali facilité, mais heureusement que Daniel Bumba za mona Kinshasa et puis aza noko. Donc, azo solo la kitoko, ayebi, ba 4 poignes sur toi qui ça, ma solo zo kene malade, même ma solo embouteillage na sabino. To komi ko mona déjà, donc vraiment solution et komi ko zoama na ma solo oyo ya ba embouteillage qui ça ces années ti akoloka. Mais Daniel Bumba azali ko zolango solution. Tout le monde déjà ba côté mususu ba situation komi ko se décanter. Donc grâce à idolo ya yemoko Daniel Bumba. Parce que esika nesika bakochayo président de la République Fachi Beton Lobango masolo news tout ezali Fachi Beton président de la République au salate yazo occupé masolo ba guerre yazo occupé que to VDC vraiment Kagame ça VDC donc mbalo donc toujours occupé sikoyo yemoko Kabila parce que c'est que les a sous-souté et comme président masolo Britandela donc vraiment ennemi na biso ezali Kabila donc tout ça lango mission ya Mobimba tout ça lango mission Mobimba lelo ezali vraiment pour to jeter ba fleur na biso na gouverneur à ville Daniel Bumba na musala o azali ko sala o ka ne bandil déjà à la Kisibiso donc 5 minutes avec César Ngadi to lingaki vraiment to la Kisabino musala to Sabino ke bo pesa vraiment confiance na gouverneur o to Zumbalo yo Daniel Bumba na kanisi avec lui Kinshasa penza et que bonga. Donc vraiment, to jeter ba fleur na biso na gouverneur na biso ya ville et Kinshasa parce que ngai na ba total na mona na compte rendu. Il y a réunion de conseil des ministres à bango donc conseil des ministres bango ya ba ministres provinciaux na mona penza ba penza compte rendu. Donc vraiment Daniel Bumba sans flatterie. Donc vraiment na sengi na yo continuer kakabouye 5 minutes avec César Ngadi to za la simana parce que to moni musala ezali Salima. Donc vraiment, Tokomi Nasuka ya émission Nabiso ya Lelo Ndenge na Lobaraka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc vraiment, amis téléspectateurs, amis internautes, donc merci na Oyonyo surtout bo sala rapport na 5 minutes. Donc vraiment, na sengi nabino bo tikalakaka connecté sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.